Très bien, merci vos alliés Belé Bokolanda Biso sur Tchamaloba officiel. Merci pour la confiance et fidélité na bino na ebsaka bino. Confiance et fidélité na bino ne peut sabiso courage to servir bino na temps oyo boko la biso to servir bino. Izalinga yo bino Gradi Mouya, autrement dit le fils de la promesse en direct. Il y a République démocratique du Congo ne paiwapi to ko la bino mosala. Alors na mokolo ya lelo toko présenter bino o ezali bongo mosala la polusu ya mboka na biso République démocratique du Congo bakendaki bongo kosala mo bange na bouclage kuna na quartier Mombele na commune ya Limete sengel boye bake bouclage yango bakangaki plus de 614 jeunes o bakosala mobulu na kati ya quartier Mombele kasi tango bayebaki na kotrier bakoyaki bongo na 114 kuluna pe 500 jeunes o bazaki ba innocent mosala malamu na la polusu na biso ya République démocratique du Congo po ete bayebaki na ko libérer 500 jeunes o bazalaki na bango ba innocent bayebaki eloko te kasi biso Tchamaloba tozali wana pona ko talisa bino ba information na tango esengeli to ko tikela bino bolanda na bilili o ezalaki bongo bouclage la polusu ya mboka na biso bayebaki ko sala na commune ya Limete précisément na quartier Mombele. Ngai na bino tokutani prochainement. Au revoir. Bye. Bouclage et salemaki na butu ya kotanisa tong ya lelo mardi 11 octobre 2022 awa na commune ya Limete ya yandi melangaike la police ekitaki et sali patrouille na ndenge ya kosakana te et kangi plus de 614 jeunes s'il vous plaît. Bayaki na bango awa na terrain ya Ngaliema pour na ko présenter na population kasi oyo bazwaki comme bakulu na ba yebani oyo ba nyokola la population côté oyo 114 tous les 500 jeunes mususu oyo bazaki na bango ba innocent ba liberaki bango na yango commissaire provincial ya la police ya ville province ya Kinshasa le général Silvano Kasongo Kitenge azakola la te butu moipo il faut asilisa kulu na la ville province ya Kinshasa yaya population ba sepela ki komona ndenge ba kangi bato bazako nyokola bango butu moi boka ndenge basola ki na micro na biso ya point chaud parce que la zone n'est pas moyen parce que tout malama micro ils il faut appeler sa police ba moyen nécessaire pour passer la sala le ko sala moi ba sondage tout ça moi ba investigation la biso de découvrir que financement ya police ya Kinshasa est insignifiant alors que nous sommes dans la capitale. Combien de véhicules la police de Kinshasa a, c'est insignifiant. Effectif insignifiant. Équipement insignifiant. Mais quand même, Basali Moussala, tu peux te baron maboko. Baron Basali Moussala, baron Bissopé Siko, Moussala Moussala Bisso. Ouais, on dit ça ma autorité. C'est vrai que compétence, il y a la police, c'est plus au niveau du pouvoir central. Mais Bissopé, le pouvoir provincial, on peut faire quelque chose. On peut augmenter enveloppe Oyo. Il faut qu'il y ait un fonctionnement, de plus que un fonctionnement à la police. Peut-être le salaire, il faut pas Bissopé, mais fonctionnement, il faut y mettre. Selon les informations, on a la Zouara, il paraît $20 pour police à Kinshasa. $20 par mois, fonctionnement. On a 15 millions d'habitants dans la ville province à Kinshasa. Donc, tout ça, c'est pour l'autorité qui s'approche au code par la police et permettre de faire la Moussalo dans de meilleures conditions. Sasa leo tozana mete na kati mbele kwa bouclage to kokozo za bouclage bisika yo so ba ndongo miss ba kwa population de population afa na Kenya tozana service de mission za fichier ça sécurité za ba fichier criminel ba ko ba ebani o to kami mingi za ka ba ko ba fichier ba ebani o ba innocent plus de 400 to libéré bango et donc on a le chef de quartier dans la service la chef de la ville c'est la population, la population doit souffrir. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens. La population, elle dit qu'il y a des gens qui ont affiché. Donc, il y a 118 personnes. Ah oui! L'homonia dans la police, il y avait le professeur Kinshasa po batelemingbi po na kokanga batu nyonso ya mabe
oyo baza ko nyoko la population na ndenga ko sakana te ba criminel ba kuluna bato nyonso ya mabe obo yebi ba nyoko la population na ko kata ko yiba ko boma ko sala buzoba na ndenga ko sakana te la police elobi cette fois-ci bango lisu likolo ya lisu bouclage à tour et rosaïla wapi eyokani ya point chaud ekitaki bongo awa na ville province ya Kinshasa ko lakisa bino ndenge nini ba jeune baza ko bebisa santé na bango ya komela bombe botala bino moko garçon oyo aza pena ko nika yango na ndimi teke soki pe anika ka fufu boye botala bino moko ndenge azuki talatala abandi ko nika kote oyo abimisi cigarette atie mupandi tango asilisi ko nika botala ndenge abandi komela soka meli tala ameli allez, cigarette ou elandi, abimisi na zolo. A continuer lisusu, tala susu awa, azui gilette, abandi ko kata yango soki azo kata nini to azo mona nini to ebite. Oyo, est-ce que za malamu pona santé? Tote boyoka yemoko mo meli bombe ndenge asoli na micro na biso ya point chaud. Et bien on a combo ya gestion. Gestion signification yango za drogue mais ebimaka na mutuka nde ebimaka omoni kobala yango esalanga mwa nzoto makasi salon garçon banini epesanga mpe na courage ya likambo mbongo yango monana konsatana yango ekisanga makambo kobotola koyibaka edoza na bango ngango ekomisanga kilo banini po tanto bandaki yango badilere na biso nde banda explike biso te peti na nga bord ebimaka nini ese ya mutuka nde bazwa basala yango mélange batie bakipele batie ba off batie ba mélange na bango yango moni epesaka ke bo babengi kepa bombe oyo mokili ekomi obenga bombe te mingimingi nde tiaka mwa kilo mwa boye soki ozalaki neti na défaillance oko kolala te soki obaya yango bomona mwa pongi koya kwa mwa système wa nzoto ya mwa elembi ebika mpona badrogue yango omona yaya oliaki obotola olia sala boye pomena choke apeye na nga makepa na nga na fandi na baye etiengaki mia makambo bato tuna abeta na nga yango kawa nengo soki bomoni mutu bien kwiti aza kotikala botala biloko bamelaka yango oyo bombe oyo eutaka na bamituka ya baoccasion d'Europe soki ye na Kinshasa bakataka bateki basangisi yango baza komela eza kobebisa jeunesse congolaise na ndenge ya kosakana te oyo il faut bakonzi batelema mpona kopekisa bombe yango nde mutu bezotinda bango na kosala mabe kokata koyiba pe kokotela batu po soka meli eloko oyo ekomi kotinda ye na baintuition mosusu akomomona ke aza likolo ya batu nyonso po esho elobaki te elobi masolo ya kwanga tikela bateke ya immobilier tikela Imo Congo hôpital ya PDG expert docteur en immobilier Leinzau Mayala pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception esengeli boyebake pona ba problème na bino nyonso etali vente achat pe location équipe ya ba professionnel ya Imo Congo hôpital ba traitaka yango dada avec impact na idéologie botu na nganini ba service eza yele na Imo Congo hôpital lokola vente achat location pe likambo etali déménagement na bino bomi tungisa kutu te po ba bis permanent etandami wana kaka pona ko servir ba client na bango. Bonjour, ezanga président ya Imo Congo hôpital. Tobe yango hôpital pona nini? Donc toute personne ozoluka ndaku ya kofutela to ya kosomba pana biso baza ba maladie en immobilier. Alors nous sommes là pour na traiter cause ba solution. Muto ozoluka villa, concession, terrain vide, même en location ou bien achat. Donc moi et mon équipe nous sommes disponibles pour nous avoir la solution. Faites-nous savoir tous vos besoins immobiliers et nous nous chargerons du reste. Imo Congo nyonso ya koteka sans exception. Mapango nyonso eza ya koteka sans exception. Wana route de Matadi, beaucoup d'infirmières, bazali, bakoyamba bino, bakosala musala comme il faut. Tobengi bino ebele ba maman ba papa, ozala posa achat, vente, location. Toza wana pona kopesa bino ba solution ya ebele. Mama kozala no de cité toza awa biso moko okoti ozu lobiko na yo. Mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Biso na Imo Congo
hôpital mapango nyonso eza koteka sans exception na ya bino. Ya solo bondimelanga masolo ya immobilier botikela yango Imo Congo hôpital. Pokuna mapangu nyonso eza ya koteka sans exception. Kodutete na ya bino peza ya koteka. Tambola la mokili omona makambo ya yandimelanga ike. Kamera na biso ya Point Show ekitaki na Rick Flar. Awa na komini ya Kisenso esika nini ekutanaki na evenema oyo ata bino moko na soni na koseka. Noko ndimelanga ike garçon oyo bozali komona avimbi lisuboye bazalaka ndaku moko na pire vie na ye. C'est-à-dire pire vie na ye abimaki ake kosombela mwasi na ye ji ye akoteli mwasi na chambre oyo asalaki eyebi kaka bango boyo kandenge basolaki na micro na biso ya Point Show. Mama, yolobi nini? Ngana ute matanga na zaiki ya kolala to na lali na simu bena ke sombela nga energie ke sombela nga energie boye ya ekotela na ndaku bena fungola porte boye ya kokuta ye mutaka azo bima na chambre ngabi oh chaki mto zaiki na chambre ta bite ya zaiki na chambre te ye mto zaiki na chambre ndaba ndiko bete bambata bite bo bete te boyo perdre raison bo kenena la police banga zali kamalo te justice sanza mesala. Eza bongo eza malamu mingi te oza kofanda na lupangu to na ndaku ya pire na yo moko nzele na ye nzoka nde olingelaka ye boule tala siko ya boye soni ozwilo zaps miso evimbi munoko evimbi siko mwasi na yo tanga kotuna o babetelo nini o nakotelaki mwasi ya veki ngani boye eza malamu mingi te biso Point Show toleki.